jusqu'aujourd'hui, malgré ma vent, ma marée, elle continue à servir le Seigneur. Donc c'est ça le témoignage que je peux donner de maman Micheline. Puis en dernier lieu, le roi témoignage, jour à mariage, la biso, tout se retrouva qui sont pareils. Alors, elle et papa Chabani, ma première personne dans la salle. C'est comme le pasteur à Tulibiso. Pourquoi il m'apparaît? Tout à l'heure, pareil à Zati. Tout bon. Papa Chabani, là, Micheline Bazala, que nos fans vont discuter, qui va faire pareil. Donc, c'était un peu ça notre petite histoire parce que les Seigneurs qui va accompagner Bisso au Coloana, ils ont accepté tout ça. Donc, jusqu'aujourd'hui, de près ou de loin, on est toujours en train de servir le Seigneur ensemble. Azama Mabedi, donc à cause de la peine à Mabé à Moninga, je pense pas que nous avons à la caméra, non. Parce que nous avons vu au Canadaï, nous avons vu au Sololanaï, donc ceux qui ont mis Mabé Moko, en tout cas dans le Bénaï, nous avons vu que maman Awa. La CPT, tout ça, de la fonctionnaire. Un conseil, on peut savoir Micheline, et ça que à continuer au sein de la mais on est dans ma bénédiction. Et dans la musique, n'a eu qu'à commis pasteur, mais a abandonné pété pour la moyen à pessimini dans ma campagne, il y a pastoral, mais musique est comme il y a donc depuis un certain temps, à ceux qui peuvent suspecter comme il s'en va démoter. Vraiment, conseil on peut c'est ça que Bisso, tu as beaucoup plus quand c'est là, il y a musique, tu as appelé les hommes en casse parce que tu es une grande prédicatrice, nous avons utilisé comme en casse. Mais en tout cas, combiner nos soni balais parce que nous avons besoin de ces visions. Après ça, après provision, quand on a le choix de dire, on a tout ça, mais là, on a ça nous fait du bien. Saint-Antoine, au Baye Maratine. Nous avons allé Baki, Namokambo. Zakumba Nkolo, Zakumba Nkolo, Zakumba Nkolo, Otokele Isei, Christo Nkolo, Christo Nkolo, Christo Nkolo. Pas vraiment longtemps, ça va faire je crois 2 ou 3 ans. C'était par les billets des Deluxe. Et ma fille aussi chante, elle chante comme nous. Quand elle a voulu faire sortir son premier album, elle a voulu que ce soit Maman Chabani puisse la parrainer. Alors, Maman Chabani était disponible. Ce que j'aime en elle, c'est une femme exceptionnelle. C'est vrai que moi et elle, nous avons le même tempérament. On s'entend très bien. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur a créé quelque chose en nous du côté spirituel. On est vraiment spirituel ensemble avec elle et ça passe bien. Alors c'est vraiment une sœur pour moi, une sœur de cœur. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous remettre ça, même si ce n'était pas prévu. Mais je vous donne ça vraiment avec un cœur joyeux et avec amour, amour comme sœurette. Je t'aime beaucoup ma chérie. Félicitations.
bonjour na ntongo ekoma na poko opesa esu bonsoir abana kolinga bongo te ndenge nini na ntongo apesinga bonjour na poko apesanga esu bonsoir wana ekomi problème ekomi le bitu ye abangaka te ke ça soit mwa mobali bacoup de tête elali wana omona kosote pa kitisi mwa mobali misheki na mwasi makasi bongo napesaki nzambe merci. Pourquoi les lots? C'est un monde nous vivons. Un monde nous vivons, c'est-à-dire, moi j'ajoute, un monde nous vivons des vrais. Qui est d'accord avec moi? Mesdames et messieurs, je vous dis bonjour, je vous dis bonsoir, je vous dis shalom, c'est par laquelle vous allez suivre cet entretien, cette émission. Vous connaissez très bien Vacuum Analyse. Nous sommes en direct sur la CNTV, canal numérique télévision en clair, et puis nous sommes en direct au travers de votre médium à ligne Vacuum TV officiel. Mesdames et messieurs, je vous supplie, je vous convie à vous abonner très massivement. Continuez à nous écrire des textos, des appels, ça nous fait tellement du bien. Merci à toute la grande équipe de Vacuum TV officiel. Merci à tous mes écologies de la CNTV, canal numérique télévision, entre autres Didier Capitaine, Arsène Wallace, Alain Kakala, Christian Dibamba, pourquoi pas Daniel Tissou, Padou, Bomboussa, Bokila Lokondo et Fabekat. Mesdames et messieurs, je suis venu avec un dossier avec cette plateforme Loyemo Ponankolo avec des artistes légendaires, des cantiques nostalgiques qui ont décidé d'honorer Maman Micheline Sabani, le révérend pasteur Micheline Sabani, l'apôtre de l'adoration ici en Syrie dans la ville province de Kinshasa pour une production, un concert acoustique chrétien à l'hommage de Maman Micheline Sabani Bonzale. Et mon vivant Tolingana Tango Tozali na Bomoye à la salle polyvalente CBFC Lissala, ici dans la ville de Kinshasa. Je dois vous laisser poursuivre ça à l'intégralité, mesdames et messieurs, parce que ça nous fait tellement du bien. Il faut reconnaître le gars qui y ont vaincu. Merci encore de plus quand vous êtes en train de vous abonner très massivement. Je dois vous dire que l'espoir qui nous fait vivre, l'espoir qui nous donne certaines maturités, l'espoir et l'espérance est la seule bien de ceux qui n'ont plus. Je dois encore ajouter, quand une porte se ferme devant moi, je garde l'espoir et confiance à la vie. Je ne m'inquiète pas et j'accepte car une plus grande opportunité se présentera à moi tôt tard. Tôt tard. Mesdames et messieurs, Maman Micheline Sabani nous a donné beaucoup de cantiques édifiants, beaucoup de cantiques qui nous a fait beaucoup de bien, qui nous a apporté beaucoup de bonheur, l'espoir, qui nous a apporté certaines délivrances intégrales. Parce que si on va dans d'autres cieux, donc dans d'autres côtés, elle est comme un homme de Dieu, moi je vais dire un docteur en divinité, mais par la chanson, nous les appelons l'apôtre de la
l'adoration. Je dois vous laisser à suivre cet élément en exclusivité. Excusez-nous, là, c'est l'image de téléphone. À très bientôt, vous aurez les images avec des matos, des 4K, des caméras, ainsi de suite. Mais là, je vous ai fait seulement, moi, tout ça, moi, vite fait. Hein. Quand même, on a bien donné les cas qui, avec des témoignages, sa biographie, ça sera quelque chose de bien. Va compression na précision na ndenga ko sakala te bino boko kanga na Kinshasa na Afrique na diaspora na Londres aux États-Unis te ba que Maman Chabani c'est une légende par excellence. Suivons et voilà. À très bientôt, on va décoller. Concert acoustique. Hommage à Maman Michel Chabani. Balance déjà, à très bientôt. Maman Michel Chabani. On va dire que tout va bien. Nous avons un cadre de hommage à Maman Michel Chabani. Maman a salé de la musique à Congo. Ça vous dit quoi? Il faut même y aller. Alors, mais je vois le journal pour les hommes là. Vous avez un cadeau, mère a vendu, vous avez un cadeau, mère a aussi fait la matinée. Donc, on est la musique qui n'a pas l'église à Congo, l'église de la à Congo, et on est la musique à Maman Chabani. Et on voit. Donc, on est belé, donc on nous attend de Congo dans les ânes. Maman Michel Chabani. Donc, à très bientôt, on va décoller déjà. Déjà, donc, à très bientôt, déjà, on commence. Nous, on est là, la salle est saturée, donc, je suis pour savoir, ah, bah, je vais ça, soit il y a malade au bic, il y a un célibataire au tout limal, il y a Tikota. Oh, visa, la bimadienne, elle va faire un visa. Moi, je suis un visa, il y a Kawa. Oh, visa, ça va, on va se battre. Toi, visa, c'est visa. Il s'appelle Savette, le beau très bien, avec son équipe. À très bientôt là, nous allons décoller. Idéo capitaine. Idéo pas boulot. Né à Kiri, dans la province de Maïdomé, le 27 juillet 1969, Maman Lianza Bonzé Micheline Chabani, elle est la fille de papa Lianza Yikutu Louis et de Bongouma Antoinette. Elle a débuté ses études primaires en 1988 à l'école Sainte-Antoinette de Mungu à Kinshasa. Elle a cheminé à l'école sociale de Ngiri en 1985, de 1986 à 1987. Elle a suivi une formation à l'électricité à Mokolama dans la commune du Kalamo, Matori, dont elle est électricienne de formation. Maman Micheline Chabani et ensuite travaillé à la Banque centrale de Kinshasa comme infirmière de formation. Liu, elle a fait la rencontre de M. Mboulé Chabani Anthony. Il deviendra son mari, Maman Micheline Chabani, en 1990. Elle quittera l'église catholique pour devenir membre de l'église Sion en 1992, où elle a pris la décision d'intégrer le combat spirituel CFMC, ainsi que de Maman Olangi Osho en 1994, en faisant son premier maxi single avec comme titre La Belle. De 1994 à 1996, elle a créé son propre orchestre, La Joie de l'Éternel. En 1999, elle a fait sortir son premier album, Pierre Anguillère.
avec la chanson Salanga Ili. En 2004, L'espoir de ma vie. Troisième album en 2008, Yesu Moussabi Nadikama. Quatrième album, La Repentance. En 2012, Amenda Toutou elle a connu l'appel de Dieu pour créer le blues La Joie de l'Éternel. Cinquième album, Abakouk en 2017. Sixième album, Dukosi jusqu'à ses jours. Maman Micheline Chabani, la fille cadette de son père, comme son père spirituel. La révérende Micheline Chabani dédie cet hommage à l'église La Joie de l'Éternel et à sa famille biologique, ainsi qu'à son mari, papa André Chabani. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel? Voilà. Ingénieur de tout, gloire à Dieu. Pelo, eza mokolo, où esengeli, totalisa maman na biso ke tolingaka ye. Amen. Nayebi pelo kolingaka mama. Ndenge nga mpe nalingaka mama. Alors, tokoyemba banzembo mama mpona lokumu na Nzambe epi totalisa ye ke banzembo asala ata mondele ata na fasilité koyemba Jésus-Christ est mon Seigneur. Jésus-Christ est mon salut.
nous a donné Maman Michel Chabani. C'est vraiment un modèle de la foi. Nous attendons que Maman Michel Chabani a rêvé à Kakou Manangaï. À ta discipline, c'est impossible. Dans mon accueil, c'est comme non possible. À ça, vraiment mis d'or. Vraiment, tout le monde a Maman Michel Chabani. Que Dieu la bénisse. Maman Michel, vous mettez la bénisse si ma désigne. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Alléluia.
na quartier bana nyingi balilinga na kwa mama Bongo na teka kana Bongo ya Michel Shabani kwa mwana na boko hii ayaka kisasa na mwana Michel na dada sana 10 ans le mwasi aloko na ye tanga kinaka na mboka le ayaka na Michel ngai na kanoko na ye akotisi na classe nazalaki na ye awa bana kotanga na teneli onina na ya classe azawa na la joie de l'éternel comme on a eu chini ongeza tangu asisi akomi na humanité aye bobo ya classe akomo mukanimu alibia pala abali ati mwasi nanga aye bokuta mwasi aye bokuta mwana ya kusu Blaise ouvre Blaise boto mama Blaise ake vacances na mboka kozonga na ye leki ya mobali na ye leki na mali dofe bolela afute bango sutiki ya avion nde aye na lisusu azongi mobali na ye aye na Micheli ndesi omemaka Blaise noko na ye akotisi ye na Saint-Antoine Lipali na ekole primaire tango asisi ekole primaire na Saint-Antoine Lipali akeli na social na milili Micheli nazaki kodesiki abanda yango banda bomwana abanda ekoyeba na korale mpe na atika nzembo moko na Saint-Antoine oyo bayembaka tilelo nzembo yango alembaki nini alembaki na mokambo nzakomba nkolo nzakomba nkolo nzakomba nkolo otokelelise Kristo nkolo Kristo nkolo elingi koloba nzambe mozalisi ya molongo oyokela biso mawa nde Micheli nayembaka na paroisse na biso yango nde etikala libela ti lelo bayembaka nzembo wana Micheli na bomoni wana asalaki électricité asalaki yango na lokolama A16 na teli wana aza wana aza électricienne nde bomoni wana ntango papa aye kobimela biso lelo wana Micheli aosala stage na ye na banque tizali po ye asalaki ntango auti na social ake kosala klase na ye ya munganga oyo ezalaka kala ya basikre kulu asali klase na ye ya munganga yango wana asalaki stage na banque tizali ntango balingani na papa aye kose présente bapesi date papa aye na famille na ye kaka na lopango ya mabeka batata mwasi na ye bayaya na ye baye toye koyamba papa tolambeli bango nde libala ya Micheli na papa opesi bonjour na ntongo ekoma na poko opesi esu bonsoir abanda kolinga bongo te ndenge nini na ntongo opesi na bonjour na poko apesa na esu bonsoir wana ekomi problème ekomi le bitu ye abangaka teke saswa mwa mobali bacoup de tete elali wana omona kosote pa kitisi mwa mobali Micheli na mwasi makasi napesaki nzambe merci papa Shabani azwaki ye amemi ye na ndako na ye na esengo nyonso ndenge bakendeki kovanda na ntongo moko namoni ye natelemi nalingi nakenda libongo azoya lero wana naotekanga zangu akoya na porte na motu na ye justement Micheli na yesu na porte portane nzokande asalaki bitumba na papa abuki porte ya bato kuna bazongisa porte wana mokolo lopanga lobi miete porte nanga batia kaka ya sika papa azalaki oblige atia porte ya sika ye mpe azwi porte wana aye nango awa na mabeka apose yango na porte na biso alingo oyo ya kala ezalaki ebebi atie wana ezalaki mpenza ezalaki ya sika ewumelaki mpenza porte bayanga totia Micheli na losambo nzambe akosala Micheli na kochange maloba ya papa Shabani nzokande ezalaki profesi ezalaki profesi nini nandimi profesi oyo esalami na bomo ya mwana na nga ya solo papa Shabani ayaki na profesi
napesi mwana nanga conseil ye mosali ya nzambe mosali ya nzambe azala motema monene ayoka gauche te ayoka droite te ye akomi mokambi ya etonga alala oyo abaka mokili te que ça soit na bandi que ça soit na kati ya etonga azala motema monene alebisa moto nyonso oyo ayebi te asalaki mabe asala mosala ya nzambe akanga etonga na ye na esengo na kongo na yesu. Pour la femme de Samuel, maman chérie Chabani, ma femme légitime de papa Chabani, comme on a maman Laure, Mbongo Lemba, chantre de l'éternel, le cola, maman Micheline. Naza vraiment na esengo, il y a pour sa merci d'abord pour la vie de maman Micheline, pour sa carrière, parce que c'est le modèle pour la jeune génération. Ezakoya na musala pe koya nzambe tout ça pour ça. J'ai vu maman Micheline pour ça il a nzambe et je pense la première fois c'était na misala auto zaki na mona église centenaire protestante. C'est une femme très courageuse. Lorsqu'il s'agit de servir le Seigneur, elle est toujours prompte. Voilà, donc ça c'est le témoignage que je peux donner pour Natina et à maman Micheline Chabani. Et pour la monitorer, s'améliorer du jour au jour. Azuluka, elle se cherche vraiment, même dans les gars matés, même dans les gars Kemba, tout ça. Et nous bénissons le Seigneur pour ça. Aujourd'hui, malgré ma vent, ma marée, elle continue à servir le Seigneur. Donc c'est ça le témoignage que je peux donner de maman Micheline. Puis, en dernier lieu, le témoignage, jour à mariage, la biso, tout se retrouva qui sont pas pareils. Alors, elle et papa Chabani, ma première personne dans la salle. C'est comme le pasteur à Tuliso. Moi, il m'a parlé. Tout à l'heure, il a parlé à Zati. Tout le monde. Papa Chabani, là, Michel Bazala, qui nous fait la discuter, qui va faire la donc, c'était un peu ça notre petite histoire parce que Bakesengela qui va accompagner Bisso au Koloana, ils ont accepté tout ça. Donc jusqu'aujourd'hui, de près ou de loin, on est toujours en train de servir le Seigneur ensemble. Azama Mabedi, donc à cause de la peine à Mabé à Moninga, je pense pas que nous avons à la caméra, non. Parce que nous avons vu donc ceux qui ont en tout cas dans le nous maman Awa. La sécurité, tout ça, de la fonctionnaire. Un conseil, on peut savoir Micheline, et ça que à continuer au sein de la Zambie, on est dans ma béni lusso. Et dans la musique, on a eu comme pasteur, mais à abandonner pété pour la monnaie à pessimini dans ma campagne, il y a pastoral, mais musique et comme il y a donc depuis un certain temps, à ceux qui peuvent suspecter comme le ministère de Zémoté. Vraiment, conseil quand on peut, c'est ça que Bisso, tu es beaucoup plus dans la musique, tu appelles les hommes en casse parce que tu es une grande prédicatrice, nous avons utilisé comme en casse. Mais en tout cas, combiner nos semi balais parce que nous avons besoin de ces visions. Après ça, fait provision, quand on a le choix de dire, on a tout ça, mais là, ça nous fait du bien. Et si on a vu que nous avons fait ça, mais c'est ça le conseil que moi j'ai toujours donné dans l'amour et la bassale à Nzambe Moussous. Merci maman, je t'aime beaucoup mamie Choyebi. Vraiment Nzambe a continué à inspirer Matéa, Banzembo, Apakolayo, Mafuta Po, toujours à Malunga. Depuis un certain temps, je suis en train de louer le Seigneur pour la montée, maman, ça, c'est vraiment quelque chose de très bien pour nous aussi, pour continuer l'amour, par maman, chantre, tout ça, pour la moana, parce que vous allez les foutre à débélé. Vous avez maman, pas les bébés, vous avez mère, il y a une multitude. Nous avons appelé ça à travers le monde. Alors, encadré par nous, nous sommes dans mon limo, dans mon thème pour la gloire de Dieu. Je t'aime, maman Micheline, j'aime ce que tu fais, je te bénis. Le coup, la sœur Nayo, dans Kombo na Yesu. Amen. Na baba mafuta a. Uvali na ye, tutambuli na ye,
ndako na biso ezalaki ndako na ye ndako na bango ezalaki ndako na ngai ata ye awa naza te aokota aosala oyo akosala po azalaki mwana na kati ya libota na ngai antuka azalaki kamaka totambola na ye mingi totangi si kobalaka motu na bamakambo so tekaboli biso moto amuta komi na pana toyebana na ye totangi na ye na Saint Antoine totangi na primaire etango tomati secondaire nga naketanga na belo ya epaketanga so na lingwala so bandeko na bango apawa tokutana so toyekutana na médecine misusu tosali tolotanga na pongolo na médecine tingai na kontina nde nakataka swati bamibali yango bazala bazuwa makasi nakataka ebango bakontinaka ntina suka mama Michel azalaki moto ayebaki kofanda na bato ebango na ye azalaki moto akanda makasi ayebi kofanda na bato me problème na ye soka asa tomoki koyokana ezalaki mwa mpasi soki atomboki mpenza koyokana ezalaki mpasi soki alinga esika ye azali alingi teke otonga moninga soki otonga moninga ntango moninga nazo yayebaka so oyoyika makambo oyebaki abiseni moto akeyebisa ye po asembeki na motema tozalaki esika moko bolobaki te kozeleka ye adeplace sela botika kotonga so aye na koyebisa ye kaka ndenge alobi aoyebisi mpo bana olinga eloko wana te alors tomonaki ngo ezalaki eloko moto wana mona na ebadebade bao bato komosepela yango me toyaki komonaka eza bien ke kotonga bato kotonga moninga so moninga azali mpe kofandisa ye koloba na ye bosilani ekokende kotonga ye na absence na ye eza kopesa mwa makelele me toyaki korange eloko wana tobongisaki yango tokontinaki ya famille kotambola kosolola mpo nalingisaki bapashabali te mpashabali abandai koderange taka bandai kolinge yakonika biso bashani fini tozalaka bafiere moko ezangazanga ntina ngai ndolinga ndosepela nozozala nayo nakoboya sukasuka ayonzi nga mpe nde famille na nga mapa basuka ekisheshana nga na bala kaka nga nde bango mpe bakontinasi o avanga mpe na bato kontinaka bakontina kofena mama na pashana ya kondima ye andimaka libala kotie kosala libala bango mibale kaka mabanda bituma afanzi biloko nyonso na kati ya ndako biloko nyonso mokoyaki okende na shishuna ya mbanga kosibanga te na kosimba yo topotana yo wana tititi tomona akiti ayeke soki ayaki ya moto akanda makasi me kofanda na bato ayebe mpena kofanda na bato koteka kokona malala wana nga aza deja na ndako ya libala koteka kokona malala eza teke azalaki na mpasi maza jeune fille akokodépendre kaka na ndoko na ye po ndoko nde bazalaki na basharge na ye nde lokola banofanda na lingwala bakamarade wana bamemi ye aminanga shuna ngai atekaka awa nabi naza pressé ko mosusu na oya oluka mpo banaoyebela ndako na nga na njili ntango bandaki na nzili mpo bandaki na libala na njili anoya ntango mpe na pere de mobali na nga abanaoya otala nga azoya konsole nga abi na nga totalela kaka nzambe nzambe ayebi nyonso yango ntango abandi kosala nini na ndenge nzambe atiaka eloko koyeba mpe atiaka ngai oyo nazalaki moteki ya kokona malala nzambe atomboli nga to nzambe alokotaka motu na lineya atomboli ye azalaki na raison koloba ndenge wana po ezalaki mpe mwa badifficulté mosusu bandakutana nango na vie na bamakambo mosusu bandakutana na nzela mosusu kotanga mpe ezalaki ya mwa mpasi mais ndenge akibisa alobaki ngai oyo azalaki moteke kokona malala nzambe atomboli nga po dire ke nzambe alokotaka motu na se atomboli ye likolo ntango azalaki na kote ya plein victoire na banda okota prière kuna mais problème na ye so nakoti prière ebibi na banda oluka ye te so prière ebibi na sili nzela bamonaki okoluka ye te na ndenge ya mabe te mais bato baza proche na ye bakomsoti bamamama azalaki eza kozala mwa mpasi na sibasika po mwa mwasi bonga mpe tolobala ye shishuna na mafuta na bumubona bone akoti libela alabi na transport na ya kosambela na kei so totali ndenge tokoli biso nyonso nde tokoli bakamarade biso mosusu bakenda na bango na mangola peut-être ngai na ye moto oza na Kinshasa oyo na mishiri oyo wana mosusu wana peut-être ngai moto oza na Kinshasa awa biso mibale biso misato kaka moto oza na Kinshasa awa toyebi nzambe tomosalela nzambe conseil na ngai ezalaka kaka ndenge azalaka kaka malamu na bato ndenge amemaka na mosala ya nzambe emema ye teke bamema ye esika moko boyeke oyo te omoi ndenge osala don oyo tokende mpa motu moko po ezosalama nango ezosalama to evate eza kosalama tokende mpa motu moko boye motu wana bakisela yo option mosusu koleka o jésus christ apesi yo alo otiki makambo no nini nzela na chemin no nzambe apesa yo obaluki oke kote mosusu oke kosala makambo mosusu lobilobi vi na yo ekatani na katikati Shabani na mbolo menga papa nga abutinga bo mama na mbolo Shabani nde aza ndeko na ngai
mbili nde mwasi na biso pe azali kuna ngai ngana ye ngabo mama na likuna yimuka bango na ngila azape leki na ngai mwana ngai ayaka mwana muke po akotaka ayaka azala bake avion papiro kumutu akenda kozwa ye ayaka po ayako mema braise mama braise nde maitolo aza asemeki na ngai tata mwasi ayekotoma nde aboti mama braise abobo na shado ambili azalaka mwana moko bien mais amala kozalela matata azalaka matata makambo lokola mwana mobali asilikaka mabamba bikanda bitumba nzambe nayebaka ndenge akokitisa mutu wana nanga navandi na mafuta epai noko na ngai nzoli bango bavandi na mafuta bapilo bafuteli bahabamupe nkake wana komi nao na lubatu te bango bavandi na mafuta ntango mpe babimisi bango na mafuta baye na libaki na ye na noko na ye na mwasi anoko na ye bavandaki na libaki wana mambili akomi na humanité akomona na place na ya munganga nde esika alikokana na Shabani mais alingaka libala yango mpenza te ayali kobala libala yango kaka ya ndenge bato mobali amonani mobali ekonda mais ndenge aza wana ayebi makambo bayakosala mobali na ye azopesa kuti mobali na ye bapota ayebi yango aye tinenge akomaki kosambela na mamolangi abongoli makanisi na ye akomi mosali ya nzambe azalaka mwana moko tokimaki teke akolimela nzambe mpe akosalela nzambe oyo akomosala lelo nayebi mwa témoignage na ye mwa pasi ekotaki siki ntango noko na ye bamisala banga komisionnaire ekufi onokola baya kosala biro te ezali komisionnaire misala ebebi bakoko wana yembaka bana kotambusa koko eza teke ya sai ya montage eza réellement abaya kotambusa bakoko na ye conseil nanga na opesa ye ide ya koteka koko ya koteka malala ya koaselele na mosala ya nzambe atika yango te ebele ndenge akomi lelo bamoni bamosusu azoli ya mbongo mbili ya change mbili akomi kitoko mbili mutu mpe esili bazoyeba te esika auti mosika conseil wana litekalaki yaka nango bato mpo bayebake ilfo oumela na kondima mpo omona loboko ya nzambe te yaka bango lenisaka bango na lideya wana mpo outaki na pasi okomi mpe na bisengo eyeyembe esika auti aza pesher na kiri ya makasi soki ape yeyembaka ekopeshela ndoko na ye na tongo akangaka minga wa milusu mai kuka wana koyemba mama omongo mobimba po ayembe bakotami na famille ya bamama koyemba babelima koyemba bango bafamille na bango nyonso kobina na kobina mbili apesa azwalela koko na ye nyonso azwaka koko na ye nabinanga na bango te yaka bato baselele na mosala ya nzambe balemba te toyebi olengeli ndenge nzambe alokotaka bato lelo nzambe alokoti mabili akokotambola babituka mabili akomokutana na mibozi akomi mutu munene bomona ye mabili kozomona ye lelo te esika auti mosika ka ndenge ayemba mabili kolemba na o te nzambe mpo matomboli yo ye mpe olinga na nsima na mpe baninga mosusu batomwama na nzela na yo conseil nanga yango wana basala orchestre moko à part talent ya musique akaka groupe vocal donc bayeba talent ya musique mais ntango esimbaka te ntango alongo ekomi mpa molangi esibaki asali kobal nde yango asali orchestre na ye yango esali nde succès makasi bayeba azalaka na deuxième primaire année ya bosani mais ezalaki avant 80 pourtant aza na mafuta na se avec mafuta brutalité mpe ezalaki na brutalité mingi apart wana mabe mpene ezali te donc moto azaka mabe te eleka na brutalité ya maîtrise te soki moto ekaka ya libanda boleki litumba ye moto ondiki moto koseporte liboso avant bino koagir ye azalaki mpe na ndenge wana ateli nango opesa ye bon lokola akomi kosambela kotolaka ezalaka persévérance na jésus christ ngai komi opesa kaka côté wana persévérance na jésus christ
nailoba ya nzambe en tout cas nasepelaki mingi ndenge tozalaki na jésus christ donc tozalaka persevere na parole de jésus christ nzembo ekokoali walinga mingi banzembo sekiminga nayebi bazalaki na banaimba voix moko na micheline kudifelela nzembo wana nde bato wana olinga mingi soki bango bayembi soki tozoyemba choral soki bango baleki liboso wana baoyemba soki baleki liboso bazoyemba ifala kolo nzambe na ye lelo epai na yo nzembo wana sikoyo soki bayembi yango bato faseka bis encore mais tonaki concert soki concert na paroisse songolo soki bakika nzembo wana en tout cas soki kosisi concert bato nyonso kaka en tout cas ifo bana nzembo ifo bana nzembo wana nzembo wana bato wana olenga mingi. Je m'appelle Pasteur Abel Kourou, je suis pasteur à la JTL de Lubumbashi, dont les visionnaires, c'est le révérend pasteur Iwakiluba. Maman Micheline, j'aimais d'abord sa musique. Depuis très longtemps, quand je suis étudiant, je venais souvent à Lubumbashi pour faire des concerts, ainsi de suite. Et j'écoutais sa musique de loin, je la voyais de loin passer. Je ne pouvais même pas m'imaginer qu'un jour, je pouvais être ensemble avec elle, évoluer ensemble avec elle. C'est vraiment une grâce que Dieu nous a faite. Elle a évolué dans l'église Sifersi. Après, Dieu l'a appelée à quitter de là. Et elle-même avait fait une vision où elle avait vu l'homme de Dieu et la maison de Dieu qui soutient toutes les missions de l'homme de Dieu dans les... Les soldats de réponse en vrai. Dès que Koutanaka, maman journaliste Kanga, hier à Outaki, n'a l'Otaki Hollande à l'époque, dans la Hollande, n'a pas de vérité, tout ça qui, tout yemba, ce qu'on a là, tout ça qui nous fait côté mon. Et il y a ça qui n'a hôtel du stade, il y a Paris, ou la France. Alors, tout fataki, tout le monde s'avancer, tout yemba, tout ça, tout le yemba, Massia. Massia, on est dans la naïe. Yes, on est dans la naïe, ça a gagné pour Massia, c'est le moment. Donc, avec une fois, Massia a dit son mari, tout yemba, yemba, on a accompagné, tout yemba, tout pareil. Et puis, tout le temps, on a face à face, c'est la première fois dans mon aïe de loin, nous avons un concert. Il y a un moment dans le groupe, nous avons un centenaire, nous avons un live beaucoup. Abeka vraiment na waouh donc depuis wana ti lelo na mafuta wana ici la kane eza pour continuer zali pour continuer zala kane mozala na maman Micheline tika la kane moza un des servants de Dieu s'il faut aller bandari comme ceux qui zali à Koloba et puis à Lingani ici donc à ça vous pouvez ça hypocrite. Maman Micheline est vraiment accueillante, souriante, bien à Batouyoso. Ce qui n'a qu'écrit à Yamana toujours bien, dans le bandit, on va battre. Souvent, ce qui n'a qu'écrit dans l'église, servant de Dieu, on a la considération, et à considérer la bassane en Zambie. À Yamana, toujours la bassane en Zambie, la qualité de la bassane en Zambie. On a une femme de Timino, à Tikakaï, à Tombo, la Meka, à Timino, à Zosalelaï, à Zosilade, à Zantoujou, des gloires, sans gloire, de l'élégation, de l'éducation. Nous avons un petit cadeau grâce aux Aliwana, à Salelo, bien bâti à Omi, c'est ça pour s'en dire, nous avons mis mon qui termine à Paris. Maman Michel a toutes les bonnes choses, bon parcours, et là-bas, là, nous sommes à la vie dans le maïs, nous sommes. Comme la maman, mais bon, voyez, c'est tout dit, mais la télévision, la télévision. Bon, maman Chabani, elle est pas là. Dans l'église, maman Olangi, elle a dit ma caille. Au moins, la télévision, en tout cas, la maman s'est planée ma casse. Elle s'est planée ma casse. Bandé, mon aïe, qui s'est rabattu. Vous êtes mon aïe, qui m'a cassé. Et bah, vous êtes titre, vous avez dit quoi, moi. Oh, il y a un macaque, à ce moment-là, maman Olangi n'a qu'à dire. Papa, yes, we go ready guys. So we don't tell you what's up. Voilà, c'est pas mon père, voilà maman. Naba ve, naba éclaté, comme Kayo,
nzambe alola apambola mitene kopesa oyo ozalaki biso ozala toujours édifié au nom de Jésus. Mama Emeline Yakodila, naye mama Shabani nalingaki muli moko na nga mama Shabani aza mama banda koyeba so nayoka elokaka bien. Papa Léon aza secrétaire ya AMCC, Association Musiciens Chrétiens du Congo. Étant secrétaire ya AMCC, nous, on avait voulu donner certificat de mérite pour notre maman pour tout ce qu'elle a fait dans mon kili mobima. Bato baza batika na internet, yebisa bato baza musika que notre maman aza sérieuse na musala oyo ya sala. Et notre papa est là, il va donner avant. Voilà. C'est vraiment un privilège pour moi d'être là ce soir et d'avoir l'honneur de reconnaître votre grande œuvre que j'ai vue au début. Et aujourd'hui, le Seigneur a voulu que ce soit par mes mains que je remette cette réveil. Soyez bénis, vous méritez cela, que Dieu bénisse beaucoup. Merci, Papa. Papa Léon devait lire et puis donner à maman, s'il vous plaît. Certificat de mérite. Ceci est attribué à Micheline Chabani. Nous, collectif Loyembo Bonankolo, vous décernons ce certificat de mérite en reconnaissance de votre contribution exceptionnelle à l'édification du corps du Christ, tant en République démocratique du Congo qu'au-delà à travers la louange et l'adoration. Par cet hommage, nous souhaitons vous encourager et inspirer la génération montante à suivre votre exemple, tout en affirmant notre volonté de vous honorer de votre vivant et non à titre posthume. Ah, ça c'est bien dit. Ah, ça c'est bien dit, acclamons cela. Oui, vous honorez de votre vivant et non à titre posthume. Fait à Kinshasa le 1er mars 2025. Coordonnateur, le Congo, Lontula, Guillaume. Voilà, merci beaucoup. Papa resté. Et maintenant, nous voulons encore donner une petite chose, mais j'avais voulu que notre maman, Ada, puisse faire ça. Est-ce qu'on peut acclamer l'Éternel pour notre maman? Voilà. Ah, c'est bon. Acclamer maman n'a pas encore arrivé. Voilà. Attention. Waouh, shalom. Ce n'était pas prévu, je ne sais pas. On m'a surprise. Ben, j'ai béni le Seigneur pour cette sœur que Dieu m'a donnée. J'ai connu ma pas vraiment longtemps. Ça va faire, je crois, 2 ou 3 ans. C'était par les billets de Deluxe. Et ma fille aussi chante. Elle chante comme nous. Quand elle a voulu faire sortir son premier album, elle a voulu que ce soit Maman Shabani puisse la parrainer. Alors, Maman Shabani était disponible. Ce que j'aime en elle, c'est une femme exceptionnelle. C'est vrai que moi et elle, nous avons le même tempérament. On s'entend très bien. Et par la grâce de Dieu,
le Seigneur a créé quelque chose en nous du côté spirituel. On est vraiment spirituel ensemble avec elle et ça passe bien. Alors c'est vraiment une sœur pour moi, une sœur de cœur. C'est pourquoi j'ai l'honneur de vous remettre ça, même si ce n'était pas prévu, mais je vous donne ça vraiment avec un cœur joyeux et avec amour, amour comme sœurette. Je t'aime beaucoup ma chérie. Félicitations. Voilà. Tout comme un moment, il y a cadeau. Nous voulons maintenant appeler notre papa Lokilo qui va faire des choses ces moments. Nous appelons notre évangéliste papa Lokilo qui est là à acclamé. Entre temps, papa oui, vous pouvez. Merci beaucoup, papa Léon, merci maman. Gloire à Dieu. Pouvons-nous célébrer Jésus avec des acclamations, des cris de joie. Qui dit Amen. Monique, Moussala Mama Asali, Negaloni et Cédric Kanzaba Foutaï. Nous verrons la bien. Alors, bien aimé, nous avons verset Moko, Bidulobi, dans 1 Jean chapitre 4, verset 7. Mais bien aimé, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Y a-t-il quelqu'un qui connaît Dieu ce soir? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Il a manifesté son amour pour nous en envoyant son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Qui dit Amen. Alors, montrons l'amour à la servante de Dieu. Tout ce que tu avais préparé comme cadeau, approche, Yakanabo et Nzabapambonayo. Applaudis, tu allais acclamer. Waouh! Toujours souriant. Donc, il y a un peu de temps, il y a un peu venez. Repeat, please. Je suis le président de l'orchestre Porte Étroite Musique. Tout à l'heure, je venais de prester. J'ai connu maman depuis que j'étais en 4e des humanités, lors de la sortie officielle de l'album de notre sœur Laure, Tina Tezanatir. Lorsque j'ai entendu, elle a presté la chanson Emmanuel, je lui ai dit, oh, moi je suis de Bandung. Ce que tu dis dans la courtine, je l'ai vécu. Mon frère a fait, plutôt, mon ami a dit ça, quoi, son papa. Mais la manière dont on a maltraité sa mère, c'était vraiment inacceptable. Et j'ai décidé de tourner derrière le podium du cathédrale du Centenaire pour aller voir Maman Chavani le jour-là. Je lui dis en tout cas, maman, Nzembo Yebi, c'est la réalité. Nana vivre en haut et Nzembo Yo, en tout cas, de Bobé Tamakas. Aujourd'hui, personne peut me convertir. Emma, c'est parmi les chansons de maman qui caronnent aujourd'hui à la ville de Kinshasa. Alors, la deuxième fois, nous sommes rencontrés à Sultani Hotel, lors du vernissage des livres de frère Diabo, tonton Diabo. Je lui dis, mais maman, cette fois-ci, je ne vois pas pour les chants, mais j'ai toujours la prédication, il faut revenir. Il m'a dit, ne vous en faites pas, je vais revenir. Alors, lorsque frère Dieu m'a contacté pour rendre hommage à maman, j'ai pensé, qu'est-ce que je peux faire? En tout cas, le fils que je tirais comme cadeau, c'est ce que je fais. Que Dieu vous bénisse, maman. Merci. Merci, approchez rapidement. Merci. Merci maman, que le Seigneur vous bénisse. Wow, maman Micheli, vous êtes sous l'atmosphère. Vous avez une photo. Merci, merci mes bien-aimés. Cadeau, merci maman.
oza modèle pour la mission, oza référence pour la mission. Donc, tous les gens qui ont fait ce courage à avancer, paye en Kenya Liboso. Merci. Merci à ceux qui ont ce courage à avancer. Gloire à Dieu. Merci. Merci. Aimé inétable devant nos anniversaires. C'est-à-dire le quoi tu fais ce hommage. Nkolo tiame sa moko liboso banguna nyoso. Pe kolo combattre mais combattre. Merci de ma c'est moi que c'est le temps. Les attentes à éthique à matalisu makasi. Merci, approchons avec nos cadeaux. Bien aimé, ça peut être aussi Pakolami, Yakanamo, que vous avez payé un billet de banque. Que Dieu te bénisse, que la chèque mon Koana, au commis rapidement. Merci, que Dieu se souvienne de toi. Merci mon papa. Merci David, merci. Merci. Merci servant de Dieu, merci. Merci la loi des semailles et de la moisson. Merci maman. Merci mon leader. Merci. Bien aimé, approchez. Et que la billet avant qu'il y a Kanamo. Et que la pêche au commis rapidement. Au commis. Et si je te donnais 45 secondes. Merci beaucoup. Anna Semence. Anna Lokoyanza. Est-ce que tu peux mettre la mise de ma côté? Parce que si nous sommes tous Anna Semence Yaya. Semence Lopez, ma production de Bota. Merci maman. Ok. Je m'excuse, hein? Voilà, ma soeur, je n'ai ni or ni argent à te donner. Je te donne cet amour. J'ai donné ça avec mon cœur. Reçois-la vraiment au nom de Jésus. Je t'aime beaucoup. Merci, servant de Dieu. Approchons rapidement, bien aimé. Le code a péché, le code a péché, il y a pas de problème à poche. Kozala lokola Jacob tango ezawaki koluka na zamba ya zonaka eloko asimandako azwamo aya na mobala moko donc oluka mo ezaka kana baka ya boyo bibakenoa yaka kolibere deja olakisa mama bolingo emono.
balobakema honoré pour la présence de la vie, la sacrifice à l'œil de l'équipement. Dans ce moment, nous avons sur la maladie, nous avons recevoir la vie. Merci, Namaste. Merci, Namaste Conseil. Et là, on enseigne à la génération de Zoya. Tout le monde a matériel. Et la Bible dit celui qui arrose sera arrosé. Ne regrettez pas toutes les dépenses que vous avez pu faire. Le Seigneur va vous arroser. Il est le pourvoyeur. Bible dit, on peut s'annoncer la ta copa mai. Et de la maçon et vous qui nous avez honoré avec un verre d'eau, je l'ai dit, bon, tu vas la merci Nadine. Tout à l'heure, on a dit ça, c'est avant de dire maman que je remercie, merci, ma soeur de cœur. Tout à l'heure, on a dit ah, il y a que la musique à Ina. Puis il y a la musique à Molly, il y a la musique. Et quand on a dit que nous avons fait des choses, faut pas monter Zambé. Merci Nabasala Zambé. Na papa Léon, on avait la prof. On y va tant que son baptême, il était là. Et mon livre me sent quitté à maman à baptême. Et professeur Bandi, ma maman à baptême, dit na église là pour Zalaki, pour na koloba que mon amour sur na komatisa. Na kotombola. Il n'est pas là dans la komatisa na kotombola ni côté d'éclat du pays à Kakaka. Et merci. Aujourd'hui, ma prière au salon de Okolama. Merci à mon très cher époux, mon ami, le vrai coach de ma vie. Alléluia. Moi, si on a un mal à y si on passe dans l'âme, pendant 87, il faut ça. Et à ce moment-là, ça devient mentionné à Tazan. Sora devient un peu à Tazan. Oh, mais maïs, si comme ça, merci. Merci à vous tous, Pasteur Junior. Merci à vos gens moto. On a eu un peu de temps à Polo. Ngai pona ba langa, na dikota langa ba le konanga. Eza mo aye ate. Moko ba kanga kai aza moye. Asa kridi na na kasho. Ba kinyo so ba ba ko. Meta ba ko e sanga bina oke. Et la kenda peut obéir na bolo. C'est pour la que la musique c'est ma famille. Et l'église, c'est notre famille. Merci à vous tous. Pasteur Pierre qui est là. Merci, Papa, il s'en va au kilo avec la gueule. Et merci à ma maman, ça me voit bien de la gueule. La gueule a toyé maintenant en l'eau. Topé ça. Elle a fait ça hier sur Polo. Les adolescents, moi, c'est calme. Mais tout le monde, la nuance se peut faire que la vie. C'est la même chose qui tombe la fleur et son ménage. Oh, maïe, la fleur et son ménage. Oh, oui, par rapport on peut se faire Bye.
Thank you.
biso. Na kombo na Yesu, tobomba na biso à cause ya reconnaissance na kombo na yo. Tokondima ke sans yo, tokobika changement na Est. Tokobika paix, parce que tu es le Dieu de paix. Dans le nom de Jésus, je déclare Seigneur ces assises clos et bénis avec action de grâce, nous disons Amen. Que le bonheur nous accompagne et que la grâce soit sur chacun de vous. Devenez riche, vivez longtemps.